Comment se fait-il hymne national en Nzalé, l'hymne national des Congolais? Politicien biki Kabila Zamba Blazandoki. Kabila tiki mboko bien pour les politiciens. Atiki on ma bien pour na biso peuple. Au salaire nini pour ba kondiba ebelo gozo tungisa yo. Et le nini au salaire. Et le gozo salizate aux amis placés au vandi pour na ko finga. Ko finga ko arranger problème na yo té. Pourquoi otika ba nécessaire ma mbetali pour que ndolanda makamususu. Makamuna yo moko kolanda muko nini. Mbote bandeko esike vandi bino. Et surtout merci na ba oyo ba pesi biso chance ya kolanda biso na ngonga oyo na Eboka Style Officiel TV na émission Tobongisa. Tobongisa eza émission oyo eza pona bino pona to sola fara fara pona to pesa na makanisi na makambu oyo ezoleka na vie na biso ba congolais en particulier. Pourquoi Tobongisa? Soki to lobi Tobongisa po to so mona ba mbeba eza trop na environnement oyo tozana ngo tokende na niveau politique makambo ko bongisa eza ebele tokende na ba vie religieuse na biso makambo ko bongisa eza ebele tozonga na ba famille na ba milliers to vandi makambo ko bongisa eza ebele yango to eli bino émission oyo e ko pesa bino chance tant to so la fara fara vedi to bongisa oyo tout eza ya mabe par rapport à makambo obiso tozo mona to obiso tozo kanisa vaje salama mais ezo zo tant ya ko salama te quoi. Lelo na to bongisa to kolobela bino sur base ya peuple congolais luka omiyeba. Pourquoi to lobi peuple congolais luka omiyeba? Veut dire quoi? Peuple congolais tozo vivre na temps oyo tozo passer na temps oyo eza difficile. Pour na to luka to se baser na makambu oyo etali biso peuple congolais. Po to luka to fanda na makambu oyo comme ma solution pour na biso peuple congolais, c'est comme si biso to fandi na ba fertilité, c'est comme si biso to so kipe makambu oyo e ko arranger biso na elo côté, peut to ko profiter na ngona elo côté. Pourquoi j'ai dit ça? Soki lelo to ke na niveau ya politique. Peuple lelo to za na temps oyo to ki ko se baser na ba NT. To za na temps oyo to ko passer na ba fertilité T. Tout ça, on attend oyo. Faut passer à nécessaire. Pourquoi j'ai dit nécessaire? Élection salami, toujours président Sika, passation de pouvoir et salami pacifique. Tant toujours président Sika, qu'est-ce qu'il faut tout ça là? Et là, il faut tout ça là en soi. To luka, to solo là, président Farafara. To reçoit la président Farafara n'engeni. To reposer ba cannabiso. Oh, ça va nécessaire. Oh, le peuple là, se retrouver. Biso to zana te poto landa kaka ba mouvement o ba politicien bazo sala pona ba intérêt na bango mais to zana poto landa o e ko sala ma pona intérêt na biso peuple to zana président ya Sika aina ba idée ya Sika na makambo ya Sika président azana biloko oyo alaka biso auparavant avant akoma na place wa komi na ngolelo po biso to sala concentrer to luka to se démerder to luka to bimisa souffle po to rappeler mokonza mboka nini o ko sala pona biso peuple. Mais biso tozo courir na sima ya batu oyo bazo meso pona ba intérêt na bango makambo etambola ndenge wana te banda to sali passation pouvoir tilelo nini obino bozo mona nécessaire bozo lobelo côté boza wana bofandi kaka pona kolanda ba makambo ya pamba pamba. Or c'est pas ça nini photo sala lelo ngane na vandi be pona sala marche na bima fona yo ke loko ni do bengelinga na marche to voter ba député et loko ni ba député lelo ba vandi ba zolo ba pona biso ba intérêt na biso ba peuple ngana zana biloko belé o lelo pona loba fara fara na ba imboka na ba bazo kamba biso na zana ba devoir ebelé o il faut na rappeler bango na mutu par rapport à makambo to solo akina bango toza ati lelo tozo vivre na système de délestage na courant peuple c'est comme si na mutu bobo sani biloko wana tout toza awane toza abatu baso kufa pona ba soins médicaux soko za na mbongo te ba ko traiter yote peuple biloko wana mutu nete za lusute toza awane toza amukonza mboka otika biso toza bilanga ya ba policier peuple congolais c'est comme si se retrouver te. Mais pourquoi otika ba nécessaire mambo italio pour que ndolanda makamususu makamuna yo moko kolanda muko nini? Bien sûr tu ebi que chez les voisins sozo brûler batu bayaka pour batala pour arranger mais bayaka te pour boya ko baksa commentaire bayaka te pour kotala bitale la mwanza oyeka hotel bitale la mwanza na suka nango pour bénéficier le côté yango lelo nazomona na Congo particulièrement chez biso bakinois tozalaki na régime oyo pasaki régime pasaki biso tout tozalaki déterminé que
le président, l'ex-président, il faut akende. Il y a un devoir na biso tout. Bon, tatangani azaki na problème te toke na ba élection mambo salami atiki poste na malembe. Lelo to suis président Sika. Pour biso tout to s'engager na président pour président Sika nde makam. Président Sika nde yaza na solution. Président Sika pas un président oya matoyi mangongi te aza tata ya ngani ayoka. Donc fait dit peuple soki leli, yé pas na temps royoka ay ba nini to ko sala. Siko ninyo bino bosolela. Ndeko place yo vandi nini tungisa kayo. Eba. Kotonga a arranger problème na yote. Et le faut yeba. Et le ko arranger problème no ezali solo. Li solo ngo solo ndeni. Mais yaka to bongisa ti. To vanda to bongisa. To rappeler ba politiciens, to rappeler ba député, to rappeler président en place. Nini ala rakibiso, nini fois sala. Bana ne ba souffrir na nini. Yango ne makambo. Mais nazo mona idéologie neti ba ya bazo perdre idéologie. Mutu ko sabinote. Mutu ako sabinote patati patata. Soki mutu aye pona likambu oyo ko bénéficier na ngote ko ya pété bolanda idéologie langa soki mutu aye dans likambu wana ezaki likambu yo peuple ko bénéficier te akwa bo ko poussana bango bazo sa likambu o bango bazo bénéficier nango donc pone to sa boelelo soki eza na politicien o lobi ke batu tout ba travailler na époque ya l'ex-président Kabila politicien bi ke Kabila za mabe za ndoki Kabila tiki mboko bien pour na politicien atiki ngo mabe pour na biso peuple mais tous les politiciens au ba travailler na époque Kabila ba se retrouver bazaki na mituka te ba bimi na mituka ba o bazaki na mituka ba komi nango plus ba bakisi na ba palais donc mabe na eza na niveau ya niveau na biso peuple mabe na eza niveau ba politicien te siko lelo ko to zuya sika ninyo photo sala et lelo to zo sala biso peuple to zo yebati niveau biso to komeli to zo yebati ninyo photo sala to zo yebati mais tozo kende wapi bandeko les émissions auto ça pour na kofingate to kofingate mais to kopesa na ba point de vue to kopesa na makanisi ninyo biso to satandaki na ba politicien bandeko na biso ba député na président de la république oh ezo sala maté nini oyo mkonza mboka la raki biso pas auparavant mais lelo eza ko se réaliser te et là on y est au salaki makam o minga la kaki eza ko se réaliser te et biloko fo biso to luka to yeba qu'est-ce qui fait que nakala na liboso 2016 2015 2017 dollars ton ngo ezalaki da ba 90 excuse ba 11 000 ba 10 000 mais lelo to comme noti na ba 21 000 photo luka to yeba nini zo marché te yom to fandi souci no ezala président actuel a échoué ce qui a échoué au bénéfice nini échec naïe et ça souffrance n'abîme au peuple là il faut se rappeler tola la pongi to le révarabilo rouanate ce qui un politicien a raisonné qu'il a échoué et ça par rapport à la guerre politique mais l'autre photo yeba kozala na parti songolo tout parti par songolo au parti nini. Ce n'est pas dire que tout ça va adversaire. Tout ça va adversaire, ça va identité. Auto zaranango, auto marcharanango. Pour nous tout face à l'identité, oh yo ego salaye. Nous tout face à l'identité, auto royeba qui wana sentel. N'est pas dire que ce qu'on a parti boé. C'est que ça adversaire, oh mela coca, mela coco, mela fanta. Et que muto mela fanta yo muto coca fo finga e. Et ça idéologie, muto ça n'a pas idéologie na yena ndenge na ye. Et loko photo yeba yango wana. Or baya ya boya masolo yango kota na YouTube eboka style officiel TV ba numéro ezako s'afficher wana ba émission zoya to ko solola na ba député 4 to ko benga ba politicien 4 to ko solola na ba jeune 4 to yeba nini o photo sala mboke ko marché boyete mutu tout azolela to kanga makate no Covid-19 faisait le royer avant Covid-19 to bande rolela batu musupe bafandi bazokumisa kaka ata zolia te azondima kaka azolia o babia to so pola ozondima te tozokende ti wapi président ngani aloba za président mutu te za président tous les congolais bato ba voter na bato ba voter iti oza muluba mungala muswahili za président na bisoto oh tolongo tolamuka na pongi totika no ba idéologie na mabe ba idéologie kala o ba vie bazaki nango biso ba jeune toye photo na innovation mususu
Tu as calcul mususu, tu raisonner des mususu. Il y a un des soucis émission. Arme auto sala et robeta les lotés. Tu es bien robeta plus tard. Mais tu as sala yango. Et c'est difficile le bat sala yango. Et c'est difficile. Bat ba améliorer l'idéologie auto et yango lelo. Pour tendance c'est côté de na mitwa batu. Ko finga na neza bo yango comme arme malonga. Na minoko batu. Mais tu aussi sango. Ate aussi la mobimbate. Mais tu memango progressivement. Si et kokota ti ko simba. Et ça ma solo. Biso ba jeune toujours se retrouver té. Lelo pour se retrouver ça censé faut que na politique. Est-ce que mutu toi tanga ma kota politique? Mutu tout atanga ma kota politique. Tata na église bat musuba kendaka alléluia mais et s'il y a bien qui batu tout est ba kota na église tanga kota sambela suka fa akombola. Mutu tout ailleurs na église pas ça la ba jeune. Bat musuba elaka alléluia amen et s'il y a bien qui tu es bien que na classe toi na tableau moko monsieur moko mais les premiers à l'échec pas ça là. Buzo beko dominer bisoté. Buzo beko dominer bisoté mboka oneza betondi na etonné na ba université. Voix. Pe o ngana lobaka, c'est comme si ba mécanicien ba komi ko leka ba politicien. Donc or politique c'est loko ya moral. C'est loko ba fouter la ngo minerval. Ake ko penser 5 ans, 6 ans pas tant. Mais comment se fait-il le comportement? Comment se fait-il le makambo? Ils ont marché n'engé mususu. Or, les politiciens bazana arme à utiliser ça biso peuple. Ceux qui biso peuple to télémi, biso peuple to comme ko boya buzoba. Ba on peut ba se stopper. Ba on peut ba changer. Pour arme ba sali la suka na ngoso ju décision pour ça le baraka na ko bimisa peuple libana. Peuple ni ko bimisa libana. Peuple nini oyo ko bimisa libana. Soko fandi kuna likambo za intérêt na ko bimisa peuple te. Biloko nyonso foto bongisa tozali tokokuta na ba politicien tout tokuta na ba pasteur lelo eza poto lo ba peuple congolais miyeba peuple congolais luka o miyeba mbala singo ko ya tokobenga ba invité tokocha bango awo tokoswana bango fara ozana ba question ko tuna okotinde so par message ba numéro za ko s'afficher wana ndenge tolobaki beta toujours na YouTube et boka style officiel TV wana nde sika masolo za bo s'abonner et belé ngai wa bino quoi santu malako pour perfil coup d'avantage dit donc ma solo nde yangoyo eza ma solo ko kumisa te veut dire to lo balika moeza tozo yina mutu te tozo kumisa be mutu te mais to lingi to chane maka mutu na nzela quoi to l'exatan na ba polémique dit to l'exatan na bongo to kena yi banchiki eza siko tanto défendre ngango to défendre ngo neni mutamayele bara mutya mabete mutamaela mutya mabete so mutamaela ko mutya mabe sera ne zoba mutasambela rapé rapé mutya mabete so ki mutasambela pas mutya mabe c'est ka sambela kana ete quoi donc et ça c'est autant au photo démontrer au biso to zanango to luka ki président kinois yeye banda ko ngwe bandi non te kinois ko ma président yeyo pena ka fuka fubeli ya limete ka tanga na mokengeli sikoyo nini tozo luka po makambo tambola nini tozo luka ataku na famille bavanda ka basololaka tolobi te ke yo politicien songolo so makanisi no pesa ko to na 2023 anga idéologie mais ceux qui olingi ko travailler te fanda kanga maboko tala de loin c'est la 2023 biso to continuer ko la nzala te to continuer ko souffrir te comment se fait-il hymne national nzala l'équipe nationale des bou congolais yo ndongo fandi na loba na ngai combien de fois sur les toko journée sur les quoi kata bana ba imbata de bou congolais attaché ba voisin na oyo kaka bana baliete nana elo côté comment se fait-il que les cas de bou congolais n'importe ce n'est pas ça to luka changement ngoyé ba politicien botika ko influencer biso ke o intel azo diriger te ba simbelene et honnête to boyi ba idéologie akala wana ba idéologie wana idéologie mo prématuré bo sali pe politique a un trop bo sali pe politique a finga na pe trop bo changer pe politique yango na biso ba ya to bongisa pour problème na biso ba congolais na minute oyo ils ont des classe politique pour ba classe politique so ba memeli biso ba idéologie a bien biso pe to kozala bien tembo ba me so idéologie en voix ba biso pe to kozala voix ba na voix ba
Donc tokozalara ndenge tozaleli oyo. Or c'est le moment tant yango yo ande siège à masolo to bongisa yango ye na eboka style officiel TV o s'abonner belé. Donc neza ba oyanga Aigle toyi na Paris bo s'abonner. Yebisa mère bo s'abonner. Mon vieux Julien Sweli l'évangéliste yango ne masolo. O ngana za combattre, o za combattre randini. C'est le moment dit, veut dire Timba pongesi na Timbi. Timba